Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il répond. Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So quoi il va dans Bongolo? Bah. Malama au tuni avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon Osana page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza, na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone est 10 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozakisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Boyebi bemiso salaki ndenge aza kofinga sende après ndenge kotinda ba audio kofinga mwana na ye ana alongwe banda na mbeli na bango na ndako ayi abomanga na mwana nga mwasi akomi na ndako atuni nga nde naza boye ekuti nga na prière nde kana ke na prière chaque samedi ekuti nga na prière babi nga naza te na ke prière bon mwana aza pe na sola na ye ba tu pe balena ba monyeka mwa sispe babombi mwana babi dakris pe azate donc ndenge kaka na vanda kana veranda wana mwana na soka kutenga nde aeronoki abominga ta kutenga mwana nga na bomi biso ko muta motonde ala yo keninga za ko sola téléphone bala moka signaler mutu moko wana aye na mbeli na moni achuba aye achuba kisinjora na mwana na ye yango mbamo batu bakangie na mbeli na caleçon normal. Voilà. Lelo moni batu sur internet au finga kaka batu. Pour aider à batu batikali pas respecter l'artiste congolais. Respect ça sous na artiste te. Respect ça na ba wata te, respect ça na ba sibete, respect ça na ba wera te, respect ça na ba karma pate. Ba prole na ba TV comme ka ko finga ta o musoto finga wata. Wata yebiete wata salelo to soki Alex soki wot soki na na ebi paye peki. Dès qu'on kaka na internet. Akende kuna bazana sindi basamba oyo koneka kuna bon muso totala kani totala donc il faut changer beaucoup il faut changer ana bana ba mikefa boko la bana ya lambela bana il faut internet ngo bana lo ba ifuta eloko teka kufinga batu lelo toyokani na ye lobi kuna balukelinga nga makambo Martin nga za problème na ete ngana tuna ko tuna komo to finga sindi makasi boy après kacha bandi ko tinda ba audio zaki ba audio moto to sola normal zaki ba audio so finga nga ngala ko fito boma babia na ko tuna tinda leki ba transfer ka tia te ba audio na ndenga za ko ba ngala ko fito boma babia esala nga passe chaque fois yona ko fo boma babia te o teka ndeko na $500 na keti na boy kozoko pa ali batu ba kopika batu bakangamika na Santander tuku na mamolo baki ya kofina na kofia sindi na fali ya nalozo ngo pena kutu wala tena wala bandi oyanga achinde odiana pona bongo dokaba odongo zaki bere na zauti de la batu bon eza bien te lelo batu mo samba pena ba audio eza bien te manike akeno kuna nano ay bano te mabo lobaka eza bien te na télévision akende na prison obi manike akende na prison akende na parquet et ça no mama parquet prison no defo na sambat ça no mama parquet bon omoni na ministre
bakuta na kuna nanu ngani kia bakaza mayele tota no mayele neno kuna parke pour te mena ba direct aza ko lobachi la yibi ko loba ngai bo bakoma na kuna na bakameza na kuna okuta no makameza na ko loba na te bakameza na kuna bakameza na kuna et bon ça c'est une pardon lakini usoko c'est pardon mais pardon c'est libère munde saloba le pardon libère pardon. Et bon, Ken Piana, où tu l'as Ken Piana? Ken Piana, au moni, on a pas problème. Bino sous besoin de sango, on des abois, sur la gagné 4 jours, on a fait mon besoin, fait mon boy, en bimisaï, et bon, et c'est bien, on quand ça sous moto. Moni, on a le bakaka, à Kameza Kuna, surtout aux Akuna, tout le rano négué les cas. Bonjour à tous, bonjour. Un message à mon jeu, parce que c'est mon jeu, on se connaît depuis longtemps, et bien, attends, fait longueur, vieux John. Si papa il était là, son maître John avec un encore quand ça fait maniquer. Son maître John avec un autre, ça n'importe quoi la maniquer, jamais, c'était son bébé de cœur. Là, c'est pas grave. J'ai un bébé de cœur, on s'est dit le cœur, je sais pas d'où j'adore ces chansons, Raba Caravane, Raba Nini. J'ai pas besoin de te demander de pardon. Bokanguié, vous avez peut-être raison, ça va un peu la calmer. Mais, pas Simba été. Ma soeur, si elle sort avec une petite blessure ou quoi que ce soit, vous vous rappelez la famille n'a pas d'autre. Moi, je ne menace personne, hein. Pour eux, au fond, dans la prison, mais on n'est pas monter. Bah, faire Sarkozy, bah, faire Macron, bah, faire Roi, bah, moi, je vous parle clairement, honnêtement. Je t'en et tu n'y mets ton malade. Le mandat d'arrêt n'a plus valable était parce que Manique de John et Tony n'existe pas. Trouver son vrai nom. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de justice au Congo. Le Congo, un pays corrompu, donc quand les gens viennent avec de l'argent, allez, Boutchembongo, c'est bon quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez de la famille ici, Manika Botaman en TTT, vous voulez déclencher la guerre. La guerre ne se gagne pas forcément par l'argent. Regardez l'Ukraine et la Russie. N'en a gagné. Bino Baris, Biso Ukraine, vous allez être aidé par le monde entier. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bien. Manique à Botaman en TTT. Et il y a son frère. Et moi, que le diable m'emporte. Mais bien, que le diable m'emporte. Et on verra là où ça ira. Allez. Moi, j'ai qui n'a encore à présent. Bokangaye, Bosenga Bamando, mais surtout, Sembiye. Vous allez savoir ce que c'est. Pour toi, non, Soukara, même les États-Unis, je vais vous retrouver. Allez, au revoir. Ne menacez mon touté, je menace pas, j'ai dit tout simplement. T'advienne que pourra. La guerre est lancée. Au revoir. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Oui, appartement la biso oh mama Bijou Lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple oh ezali à $20 par jour. Mama Bijou soya koloba $20 ou $20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que
euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu,
A37. Maison de passage na biso, toza na appartement où ezali a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.